beta ba Nebraska na beta 15 états donc on a sur la comment mutu moko ala na 7 ans ala passe to vie moko boye et la clique ba vie moko boye ba banga boyebi bango be Nazaboye nazolinga kutoloba te parce que bate belende bazawana bako ko se suicider pamba parce que passeport na ngeza ko tonna na ba niveau bambata ba 5 ans ba 4 ans non na biso tika tango les 29 faisant maman événement tout était comme avant bino tout monde qui ba vena biso ya BCBG ko beta événement wana ba nilaki ba bito ko beta te poto de la vie ba vie ba beta mais la tour na bino tout monde c'est le scrum à Tchelibaya le même jour na Imika le 29 octobre oui na répondre à la question pour na respect public donc ça dit na vraiment na respect public donc il y a une question sur na ko répondre en côté dikamala na respect on appelle ça rayo batba le 29 tout sur le 29 parce que Europe ça mutu chance on a vu na rozoate lelo actualité za babi tango fort a kiti na terrain mutu liboso. Merci la internaute tout bolon d'abisso partout dans le monde à travers Concept TV je crois bon monde. Moi PMR toi la carte aéroport international de Kinshasa ba misa fali pour pas quitter lelo. Moi peux m'a comprendre pour ba mbarozo ki mama awa. Tout monde ba misa ne ba bima toza attention na bango Concept TV chaîne etika bino te pesa ba actualité. Bo exclusivité à descendre ça ba misa fali kaka a. Bino bo constater déjà tout le monde a descente déjà Emmanuel Macron descente déjà Emmanuel Macron tout le monde a tozo pétant ça l'interview na pour ba ndeko baza tellement belé tozo atteint au solo là. Merci à les Viking Vision. Watika ngate partenaire de tout le temps de tous les jours. Les Vitamboussa caméra balbamona nous sommes vraiment na kata ya aéroport international de Kinshasa. Merci infiniment aussi à maman fille maman Masolo, il y a papa Audace Milandou Patrick qui faisait courant ya Chine Gombe na Gombe moya ton na kata aéroport. Merveille Mapanga la Giboko pour le coup des jamais rata. Vous êtes tellement nombreux vous à scotcher les jeunes boss les fils du pays. Apache Moupemo la maman Linda, l'ingénieur Dominique Yalanda, Olivier Nzingiti, les pauvres de la ville toujours à la recherche du trésor. Nous avons vraiment tantôt sur nos musiciens au Bayer. Les gars, ils sont filmés. Maître pas fort. Voilà, tout le monde peut arriver. Il y a directeur Edi Badiata. Directeur Edi Badiata. Invité mon directeur, un mot par rapport à retour. Non? Bonjour directeur. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour ma warrior. Donc là c'est le gars. La première délégation, tu es un musicien. Le staff n'a pas fait aux jambes. Directeur, dérangé, pourquoi les musiciens tout quitter, ils sauté, répartir dans la balcon? Pour la place d'avion. La place d'avion plein. Il y a un moyen. Bisogné surtout des Sikamou les agité. Le message que vous lancez parce que vous avez déjà na Kin, vous avez déjà le 29 octobre déjà Kalaming Tokyo lancé message là-bas. Donc, oh monaki avant Toya. Oh monaki marketing banini, on est à Moukinet donc x3. Donc x3 quoi. Voilà, bon séjour Tobi qui est aux attentes vraiment Bokitika Sikoyo. Bon un peu soufflé par rapport à Batunde Baladi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Voilà, maman Nana Boduka, bonjour, bon retour. Merci beaucoup de Konangaï, bonjour, bonjour. C'est l'un des public parce que vraiment content de chroniqueuse warrior, journaliste warrior. Ah, t'es un problème, t'es Sosa, chroniqueur warrior, l'essentiel cas aux anneaux rwandais, toi, nous congolais quoi. Le quoi artiste, c'est au commissariat, soit Azam Konzaba warrior, Azam congolais. Ngapé congolais, c'est un problème, t'es. Problème, t'es. Sinon, séjour et l'équipe à Paris. Ouais, séjour et l'équipe très bien. Voilà quoi. Donc, tu peux continuer Moussala, tu peux Moussala. Ngai na kati ya Paris na laksi batu ba image na kokon laksa bango binonyo surtout bo monaki et tant que est-ce qu'on des terrains ça pour to laksa batu combien tu retourner stade quoi. Stratégie na wasi kezano pour retourner le stade pour lobby sabatu mabe ko retourner stade wana. Ba stratégie baloba atteindre ko nanga. Ba stratégie baloba atteindre mais so balinga penza marketing na terrain bo monaki ba artiste na bango baye yé moko aigle. Mardi à Kinshasa, bon, on a parlé que 2 semaines ou etikali penza 2 semaines. Ndepé marambo et soit sans mususu. Voilà le message que lancé dans batu batalio na batu balinga. On est ensemble, on est ensemble. Si réellement, si vraiment vous êtes de Warrior, ne manquez pas ce grand rendez-vous qui nous est donné tout le bandengwana le 29. Boya atabo enzala déjà ngamo na boduga na pe na stand parmi batu na ba stand ya otumba ya kolia po batu musu boya nzala. Donc dans un stand wana oyo na sunga bandeko to lia to melato partager. Mais en tout cas le 29 batubaya. Sécurité ça kitoko babanga sécurité sécurité ça bien. Voilà, merci beaucoup. Bon comprendre que toza vraiment et l'équipe TV belé. Merci beaucoup. 3 mois na ebisio mais sous la jazz, mais sous excédent. Tala excédent mon encore 225 €. Excédent mon 225 €. Si quoi bakenda 3 mois. Ba bagage ça laisse tomber. Voilà, merci beaucoup mamie. Merci mon frère. Pardon, tiens, c'est monsieur. Bonjour Emmanuel. Bonjour, ça va? Ouais, bon séjour, bon retour. Bon retour, le mboka na ngai. Voilà, bon séjour, bon retour, nous sommes à Mabélé. Voilà, on a 4 Mabélé, c'est le nom de la population. On a plaisir, Makasi, le lot de Kiti Mabélé. Batu balobaki oyo mani akimi ngai nakima na ngai. Oyebi ke lobama ki pe fort ke mani okimi. Ah, te nakimi te nazali. La personne non chérie na ngai. Voilà, bon comprendre que ambiance. Voilà. Oh là. Comprenez que ça une ambiance et le canana direct aéroport à Kinshasa. Voilà, disque d'or écoute nous na Paris c'est mon niveau ça qui non. Na ebisio disque d'or tango bimi kaka ba pesi yango mokonze bimi fali pupa. Et qui n'a pas eu de paniquer. Alobi, merci na ba warrior nyonso. Parce que ba warrior ba warrior ba mona na raté. Tala musala ba warrior ba sali. Donc plaisir et à toi na ba warrior, plaisir na ba fan nyonso bolinga le king, na ope bolinga ba artiste na ye, na lingi bino na to moyen to umela moi to ezate pour na interview, lobby to ça sur émission. Voilà, merci beaucoup. Mako. Awa mise en place. Baloba va royate, baloba qui va au sala mais cette fois-ci nous avons avec Emmanuel Macron comme on dit. S'il te plaît, ngalinga mingo loba, ancien musicien, il y a vient na biso JDT Moulopwe mais lelo oyo azana et pas aigle, ce que nous appelons Fali Poupa. En tout cas, pour moi, impression nayo, grand frère nayo Emmanuel Macron, grand frère nayo Zotala JDT Moulopwe premièrement, Bambote pour na séjour madame na Kinshasa Zotala. Bambote to wana vena ex patron Bambote Belé. Bambote Belé, lelo polémique les Belé ba question zalibete na ina bakaka o ina combien de visas, combien d'autorisations il y a? Toi, on a 5 continents. Les lots, autant que Emmanuel n'a pas ça, na poche na yo, on a autorisation na payer combien? Ndé na zaboye, na zoli ngokuto lobate parce que bate belé ne bazawana. OK. Bako ko se suicider pamba. Parce que passeport na ngeza ko ton na ba niveau ba mbata, ba 5 ans, ba 4 ans. Non, on a eu sotika. Stade de Marty, Nyonso wana kana makasi ya aigle. Voilà. Stade de Marty, ba pesa biso calendrier na bango. Il y avait 2 matchs où on a bêta.
Tango fort, Simi Kouekoi. Général. Pardon. Après aéroport international en Gili de l'obité, cette fois-ci pour la base. Ah oui. Vous voyez déjà ma banderole, il y a une équipe pour artistes à la Befo Bandima. Tango fort, on a vu que partout là déjà, tous allons à l'aéroport. Accueil yo beti bateau baye belé. Ngala za ba kité. Au beti dit badia tanana boduga bazala ki on a tomoni bon bana ba innocent marambo. C'est la famille. Partout tout le monde va là yo. Vraiment na sepeli ya trop comment on a bino boé surtout yo nazo luka yo parce que bikamala tozara déjà l'ex tolara. Donc ça dit merci à trop na sentir pena chaleur et aller quoi. Voilà. Merci à toi et puis na sengi merci à toi na Fally Ipupa El Maranoch roi de la musique africaine ça dit merci na boss nanga parce que ko ça la tournée ya tournée américain eza blague. On peut dire même il y a monde. Ouais monde déjà monde parce que blague et puis to bet na Nebraska. Avant tout, ex-président Nayo, frère Christian Lelo Dakumuda Otalayo, Européen c'est non beauté. Napesi grand beauté Dakumuda bonne guérison parce que ouais santé za bien té napesi bonne guérison nzamba sungaye donc azala bien donc nayebi ke oleka bien. Tant na lobi Lelo Dakumuda va pesa batebelo batuna mbadinga pourquoi koti Dakumuda na marambo yo. So itobi na Linda yé. Animateur parole nous arana déjà au moins ba ajoana ba cri tout ba no sala soki na lo ba ali boso sima na lo ba crimo na lo ba o za terre à terre na mona à part quand mi comme les démons za marambo na mona gi na nenga ba chiko so comprendre ba livre mi comme les démons so comprendre wa total ki wana so comprendre mais à part ça nyo surtout wana eza naturel. Et ça naturel, bakri na yo belé ezalaka bakri encore éducatif qu'on peut dire. Au bois qu'il a besoin na lelo était ya batata qui éducateur à masse mais lelo ye feta yango ma place au makambo efani mindelo ye bi bangote ba mona yote partout au beti na ba stade comme na mundela ye bilingala te mazo azo tombole lamba et ça la kononde. Et ça la plaisir il y a trop parce que kobeta na Fally Ipupa na comprendre maintenant que patron n'a fallu pour pas technique dans le monde donc le monde de commission na tche micro boy bat faut ba yemba so na lobby allez di gabriel weli sakate nzambe Fally di kapa weli sakate elele simba mboko yo comprendre so na yena fête ya mboma bat faut zonga akoliana komela donc ça dit merci na Fally Ipupa boss nanga ça dit na mona lo lo bati fona zonga sande ba merci pa na ye ozo mona lo bati na zanga monter na plateau na zana confrère nanga Alex mais na otike lo tapo za na 100% zala no patient na kenayo lelo oyo bato belé tout monde bokene obeta ba production a prometa kabiso ke aroyana disque d'or oyo lelo ayenango mais kota la Fally Ipupa azwango mais biso mo ba congolais on voit c'est le stram wa lobi il faut bo kabolango na ba confrère na bino mso ba musicien o bosana na bango featuring
Tango fort, oza éducateur à masse. C'est le Strat aza éducateur à masse. Au retour la caméra na biso, qu'est-ce que tu peux dire na ba Congolais oyo bazon dima trophée a fallu pour pâté oyo le lobino bo accompagner qui na carrière solo précisément Tokos ne le loba remettre le trophée pour na Tokos. D'abord on répond des questions oyo pour na respect à ba fanatique tout ba retour la biso. So ezaka pour na kombo no tanga wana ils attendent azan attente ya répondre de maramnaye. Ça dit, et puis, tu as la Nebraska, tu as 15 États, donc, on a sur la commande, on a 7 ans, on a pas 7 ans. Donc, on a réussi à battre, après combien de temps, on a eu disque d'or, on a eu yango. Et ça, pour le Congo, et ça, pour l'Afrique, Mobimba. Vous comprenez? Les loyaux, namoni, ba grand pote loro la ba roga bazo sepela ouais bazo sepela lelo angola mbimeza ko sepela vous comprenez donc ça dit fali poupa apesi yango pona biso nyon surtout pona ba artiste nyon surtout ko banana na père son nom papa Wemba père son nom papa Wemba ko banana ye ba vie lutumba héros so ba mona makamba ne sengo donc rien à dire to pe sera félicitations à fali poupa parce que à d'autres travailler. Alex, pardon, dernière question. Et loko yo so na bombi aux amabe. Tu as dit que ceux qui montent à mati niveau à bossa na place au Yaouta. Mais dis-nous un peu, qu'est-ce qui fait Tango fort? Naza juste na Selembao. Au lieu au vendre sa bango na bandal, tu as toute possibilité aux anambongo oyo masanga ezara primoko. Mais ni ne sali oya na biso tin na Selembao na bazo yo kolela o seka ou o seplana ba bandeko na yo ba leki na yo ba yaya no ba papa no ya quartier. Pourquoi ça yango? D'abord au moni baloba na vie ko bossa na ressource té. C'est ça. Na vie ko bossa na ressource té. Selembao eza mabele oyo lelo pona koma boye. Ils ont ma belle au Tchanga pour vraiment. Vous comprenez? Donc ça dit, faut na laksa bango ke na kende musala et na zongi. Et puis faut na laksa ba maman nyon surtout que moi na biso aye. Fallait na kitana simba bango na maboko ba comprendre que ata oké na yo ata oké wapi. Ya makambo za lola. Vous comprenez? Faut que laksa pe ba master musu baza na secteur o ba sara boulot. Oh le longa na osala, lobby pe bango ba osala ngo. Vous comprenez? Donc Babo ça na source et puis on a parmi les artistes oyo lelo mokile lingi trop. Oh c'est ça. Donc so tout ninde kono ken pena oyeb ça donc na koma na Luanda moko Luanda aéroport e bukani moya bato ba bimezate. OK. Donc eza makambo esala mara déjà. Ya makambo esala mara parce que koyeba ko solo là et puis musala na ngana sala bato ba linga ngo. Musala no so sala ngo bien ata mutu yebi linga la te. Ah comme ça. Ah sepela na yo. Vous comprenez donc Tobo ça na société. Tobo ça na société pour acheter Stade des Martyrs le 29 octobre. Place au Bissonion sosotoyé pas tango fort. Énergie outil n'ont pas minélé. Et ça la mine na football. Ceux qui boye boke bo batami bo préparer banine. Mais bino selon pour cahier na bino ya cahier de charge na bo signer na RC victime. Boko taka Makipo tozo ke pas battu. On ni au confirmer biso. Bozalaka na banda kuna bino ou bien boke kota makipo na le 29. Toza na maki nde toza boye. Toye boye. OK. Toye vraiment pour na concert ya le 29 parce que les événements au batbaro ratete. Toye batigeli biso 3 jours pas boss. OK. 3 jours on a sepeli na beta ba tour ba fief tout o yanga ba monanga. Donc le local le to tamboli na Selema o lobi to tambola na bandal et puis to beta tour na ba bumbu. Totambola pena ipen parce que le lot tango fort ya monde entier. Au moni ba massa changu bazana ba massa changu donc ba bis bimi donc blaguité. En tout cas na 3 jours on a poto luka to pesa ba ndeko ba mbote ba nini et puis total pe bana on se comprend total bana ndenge za la kaka total ba famille après biso to kota maki. Donc maki to ke kota wana so to koti yango après 2 jours avion mo rezo kita. Ba to ba sa lumière. Bazoya na avion na bato ba osala lumière mindele. OK. Donc ça dit bato ba osala son bazoya na avion na. OK. Ba danseur o ba obina na ba danseuse mususu o to bete na ba na Bercy bazoya na dévoiler bino moi dimi déjà. Ah vous avez 100% star. Deux fois tu sais donc ça dit bato bazela pena le 29 wana makambo ezali.
Donc le 29 wana makambo eza blague te. Donc ba CP là. Tango fort. Vous êtes non ba yo katé. Donc vrai ou faux oyo fond la boutique d'habillement. Makambo wana makambo bat ba ozela ngo te. Na yebi pourquoi la tout. Bat ba ozela ngo te na fond la boutique d'habillement. Nga déjà na déjà na ba kopo mo ba bisi mo eza wana o ba komi fete ya mbombo. Déjà na tchango na nzela pe sunga pe nzela. So yo degré au memeli bilamba. Nga la bomba raté. Soki to umeli bandeko na ebele bazongaki bakendaki mais yo ozongi na aéroport bilamba elekaki ebele bafalisi eleki ebele yango totuni oyo kofongola maison d'habillement po totongaki yo na kenpiana ezaka babiloko oyo lelo oyo bato basepelaka na biso fo bamonaka biso tozalaka propre donc yango na osenga merci merci na bato basoutenirnga et puis merci na bawarrior nyonso tout kobanda na ma présidente Nana Quadra Mbota Tro Mimi Chikeva Lorette Compressor donc na osenga merci à trop na vie na Jansi Mayasi Jansi Mayasi Forza Italia aza vie mo pena soutenir nga po mona basaki wana ebele kota bongo na osenga merci na tête ndai maboko bank ye R2 Alexa Chek payé osenga et puis na osenga merci na PDG Kwatama Jaliseke na osenga merci na Airbag na osenga merci na massa na labelo de Paris na osenga merci na grand frère na ngai Patrick Mbida Debra chef coutumier baza bandeko ba onga na landi donc onga na landi bango batika ki tante donc ba Christian Bwana ba Gracia au moins en tout cas bana ba balege belé to so na côté États-Unis na ko vide ba Naomi Silumba ba Janine Yongo ba ba ko mi belé ya blague te bozalaki na Canada tout le monde qui concert moi Québec et beta makité du coup tu habiter Sony les cas qui tout le monde producteur à cette conférence de presse pour dire qu'il y a un artiste qui va se comporter le roi ba diva na habiter tout le monde ande traiter leader na bino votre patron parce que tu dis divisa moi na moi si na habiter so bojira qui on d'abord maramwana c'est les gars qui déjà non tu non parce que bino bozaki libanda le le fali poupa aza artiste oyo aza bien organisé on se comprend pour na osala concert moko na mboka moko boyo senga fo bosala ba pib be ozo comprendre malgré lelo yo fali buba azo représenter Afrique mobimba mais ezo senga pe quand même ba communauté o baza na mboka wana fo ba yeba que non publicité zo sala mapo artiste a robeta boy ozo comprendre voilà et puis aza pe na makambo asala o contrat ne signara soki fali buba a commis na concert soki bolekisi 2 heures du temps to bolekisi 1 heure du temps na content na ndé ba comment a robaluka pas zongi donc voilà bato ba beng ça ouais respect artiste ba o ba uluka ba beng ça sous fali buba donc batanga contrat on a bien voilà batanga contrat on a bien après kaka direct au bosala qui avant bobeta dernier concert tout monde qui ba fiche bimaki ali na foot qui concert ezate on a bino libanda koyoka ba tension wana ba tension ba pression na ne banda koya ba banga clique ba vie mo boye et là clique ba vie mo boye ba banga boyebi bango be yango na boya na ba clique boyebi ke bo déranger mais na bisio le 29 oyo Alex le 29 oyo moni obi combat ya Alina Foreman eza makambo be sala et yaka na après ta ba 10 ans ma fali pour ça na terrain donc ça dit ba ya pene belé ba bien na moni ba était kami dada to retourner ngo vela ngada kumuna badela otala stade de Marti wana to ko retourner ngo obiske lo rebo manga assurance mais déjà so to lo ba boy po boy ba biso to ke na fali bu pa to ke beta na mboka lokola to ke beta na Harare to ke beta na mboka lokola Harare mboka mo ba lo ba lingala te batu na stade plein et en Afrique Harare est en Afrique donc na Afrique batu plein batondi basta de belé oyo to betara na libanda mboka batu ba otonda bongo siko na mboka na ye omoni ka nga déjà na côté secteur na yebika bo teka vidéo bo teka bo siko yo soki na bandi ka makolo de landu kona kitarati mbondo na yebite encore yepe na budget au sommet la bomba billet problème ezate voilà gosse pas ali gosse dikambala za la ba question parce que to landa que belé dikambala aza olemba parce que chaleur et les guito bon retour au pays hein merci na bani na wala no bien tango les 29 faisant maman événement tout était comme on a avant bino tout le monde qui ba vena biso ya BCBG ko beta événement wana
oyo bato nyonso bazelaki après 25 ans lelo nazo préciser bien naza journaliste na poser cette question lelo na génération ya Fally Ipupa di Cap la Merveille aza la première na Bible la première personne oyo azobeta concert wana normalement ezali maman événement mais na tango ba veto monaki bato nyonso baki na concert jour wana ba anulaki babi to kobeta te poto zelavie ba vie babeta mais la tour na bino to moni c'est le scrum à Tchelibaya le même jour na Imika le 29 octobre. Oui. Non, répondre à la question pour na respect public. Donc ça dit na vraiment na respect public. Donc il y a une question que na répondre en côté digambala na respect on appelle ça rayo. Batbaya le 29 tout sur le 29 parce que Europe ça mutu chance on a vu na rozoate. Lelo actualité za babi tango fort akiti na terrain muta liboso. Donc ça dit tango fort akiti liboso. Yo moni aéroport Mambesali. Muto boluka même so abeta so yi place bolo bawana. So aye même so bat baya bon te même so ta famille baya te. Voilà donc événement dans le 29 bat ti ko profiter moi lelo bazo fungola porte moko ya tanga komba Fally Ipupa po tanga bango boy. Vous comprenez donc ata botangi bango ata basali ndeni bamsu babai balongola baotikala balongola bilamba disque d'or swami bamsu balobai siko tunanga nini oyebi pass na oya na otanga koma bazute oyebi pass na otanga na ogela bato patron na bino États-Unis na monate patron na bino ebo luka guerre na Fally Ipupa emso na libende na lokolo deuxième patron na bino emso tombo luka guerre na Fally Ipupa héros martyr Bercy toto beta Bercy tilelo Bercy toto beta Bercy toto na 2020 siko 2022 Bercy zaka yo fungwa mati baki banana na Bercy baki banana na Bercy parce que Bercy zaka yo fungwa ma ti siko na ba beti Bercy te bangala ndaka martyr pour mes até na ebika ba sala jemo we pour komona bango tanga mana sima baliaka ya omoni idéologie mo Fally Ipupa mikolo a lobati disque d'or et à l'obati parce que ngana zo chance mukolo disque d'or wana ba pesi boss disque d'or tomba annoncer que disque d'or na biso enfin tozu yango Fally Ipupa kota na kata studio na nei sur scène Nous avons vu des images. Ouais ngai siko na ina na vanda yi mutali bossa mona yi ezanga ngam na mona yi boss ton na félicitations boss ya tchenga loboko boy masala Fabrice Pardos a tchenga ba bitango fort Comment la sentir akei na malembe parce que ngam na mutema na bi oh disque d'or mon kile ningani boy yezena à l'aise donc ils ont la saga ayebi makamni na sala donc ayebi tava ayebi boulot na ye ezo senga fo et mérité pour sala makambo oyo ba vie franco ba sala yité makambo ave lutumbo ba sala yité so no yango ozo mona teke makambo sala ngana sili sapona tikila bana mai o epengle le romo za vraiment capital lokola yo za pe musicien waza ka pemene di Cap la Merveille na lingaki o pesa biso différence wana total la caméra parce que disque d'or ndenge lo ba manase lelo que di Cap la Merveille sa première mission congolais résident ici au Congo ne mutazui disque d'or voilà alors que biso na ba Alex dem to contredire ngate to mona pe bato bazo beta pe na ba Bercy na ba nini ba otombola pe ba disque d'or lelo différence eza nini ya disque d'or bino bozui na oyo bango bazwa lelo mokili tozo kosa sote lelo yo to kosa te internet était comme makamnyo surtout internet ezolo ba makamnyo surtout beaucoup tara na snap beaucoup etala botala oyiba vient na biso mususu ba beta ina bango ba beta musique 3 lukuta ba beti musique à basi ba beti musique ya ba voiture lelo temps Fally Ipupa ba beta musique yo ba na besoin musique yango moni siko e komo teka ba tu mususu eteka bango net ba na kosa ozo komba net ba no kosa Alex Ngandou bakasa di kamale luka makamwa merci beaucoup voilà ba to comme la suka ba batalio ba ki retenir donc ça dit na sengi merci à trop d'abord merci à trop na secteur na ngai en tout cas merci à toi na secteur na ngana moni pena ke batu balinganga blague te bolingo na sengi merci à trop na bana changu na sengi merci à toi na bana ya ipenda moni bango na sengi merci donc baleke belé et on a le bina banana na base na banana source c'est ça ba mère ba pambola ba tia loboko ozo comprendre
au moins bande na okita na voiture na okita on pesa ba mère ba kokoba ba mbote donc et ça langa bien pocha yango et ça la bien parce que maloba na bango nde yango wana eza bénédiction le rôle nga na suna ba parenté na ça na l'habitude so na yebo na yebi que tozai déjà na Alex na kina hotel ba orphelin wana eza ba maman veuve wana na total bango ozo comprendre ya on a lobby le roi na sala on a banana open na secteur na sepela na baninga na nga on a après 4 mois après so combien de mois ba mona ngati donc to vanda merci na bango et puis na senga merci na Fally Poupa na nyo surtout oyo azo sala bona petit na ye lelo nde to eza facilité pour tambola na oyo ah na ngana succès na nga souple aza souple voilà pour tambola na oyo le roi il y a 4 ans il y a 4 ans il y a 5 ans oyo ngate ki wana sikoyo nde na ngabo na roya pe lobi na tongo na zusu na kesu Paris akoza dala mbongo ngo na roya pe lobi na tongo na kesu Canada merci na roya pe lobi kuna parce que na orchestre musomo na boye tellement na ba visa oyo et dans ba 4 ans ba roboto lango je sais on pose ngo na musique wapi nani wapi téléphone nanga omona sikoyo omona ga makambe changer kana ribiso bien parce que photo la sabato to sabato que ma musique est changée voilà musique eza sur ba blague tek ba tu vas déclarer aussi que la petite pe ma die to tika e azata a to remercier presse cité mais presse les autres là yo mo pona bango parce que presse na sengi merci à trop na presse nyo surtout na sengi merci à trop moi na tanga kutu ba kombo moko na moko ezate donc merci à trop donc oyo même Joana botanga komba na poto magana ngote c'est le yana ngote te l'action na photo na te ya tangi kombo te ngana tanga ba kombo ngana tanga nga bomba te ah te ngana bi bat bazana ngo Afrodarat olobi Afrodaka merci ta reporti kala zoata opema abi boye ça dit netoza awa en tout cas merci à toi na presse merci à toi kobandana ah sona mina tanga ba kombo et ça moi bien donc ba kombo te en général merci à toi merci le 29 kaka le 29 wana en tout cas to sepela to parce que ba yoka ba cri na yango ba yoka pepola ba yoka tous ces pays ici bas donc blague écoute ça. Voilà. Merci beaucoup, c'était là Babi Magé Matango fort bomoni ndaza envahi vraiment population. Vous comprenez vraiment qu'il y a vraiment la fièvre fenêtre aux équipes banda aéroport si tu es na kati ya mabele na monika rende artiste à solo li rendez-vous zara le 29 octobre na stade de Martyr Alex ngandou bona maman nazala toujours là présent pour na repesa no information na solo na na zaki na stade de Martyr si tu es na bino kati na Selemba un grand merci à le Viking Vision partenaire privé de tous les temps de tous les jours merci infiniment à maman fille maman Masolo ya papa Audace Milandu Patrick Trifazé Koura ya Chine Gombe na Gombe 32 ans de pouvoir merveille Mapangala le consolateur un grand merci à toi Guy Bokopo le coup de jamais rata mon vieux Olivier Nsengit le pauvre de la ville mon vieux papi Mwakana la carte qui gagne Nancy Doumbalaran de plus 33 Jean-Pierre Gucci Warrior je te salue depuis quelque part président Yayous merci na batutu ba soutenanga batutu ba commenter ba partager vidéo ba commenter merci à toi aussi mon vieux Gila Lucindu papa na Gila na ndiro ya Cape Town Alex Ngandou mona ba mal trop on se retrouve à la prochaine bye.